asalaka nyonso mpona kosepelisa bakliyen na ye pe kotia bango très à l'aise et surtout ba voyager na ba condition moko oyo esengeli ye nani Fly CAA compagnie aérienne oyo evandisa masolo na ndenge ya kosakana te confort pe stabilité awande en tout cas ezalaka sans problème yoka atie ba programme ya sika oyo ezali boye na ba vol na oyo etali na Kinshasa Lubumbashi Kinshasa ezali kosalema chaque jour, c'est-à-dire 6 vols directs mardi mercredi jeudi vendredi samedi pe dimanche départ Kinshasa arrivé Lubumbashi pe départ Lubumbashi arrivé Kinshasa kasi chaque lundi vol moko ya Kinshasa Lubumbashi via Mbujimai ezali pe prévu ba avantage oyo Fly CAA continuaka kopesa na ba client na ye yango eza kokoba 50 kg ya ofele, c'est-à-dire 40 kg ya bagage na soute pe 10 kg ya bagage à même. En tout cas bo raté opportunité oyo te bo leka déjà pona ko somba ba billet to pe ko sala ba réservation na bino na ba adresse oyo croisement ya avenue Équateur na boulevard du 30 juin en face ya alimentation Kin Express au kokuta bureau ya Fly CAA au kokipe ko leka na Grand Hôtel juste na rez-de-chaussée boza mobimba ndenge moko pona bino bana ya funa pe lukunga bo leka na Victoire Matonge na Kalamu juste na clôture ya Carrefour de Jeunes bongo bino pona bana ya Mo Amba Changu bo misukela na bino na 18e rue le Mete Poilou boza mobimba osombi billet tope osali réservation na yo Fly CAA atie lisusu na disposition na bino direction commerciale na ye oyo eza na ba service complet lokola mobange na comptoir pe misusu wana bokokuta yango na boulevard du 30 juin numéro 124 mosika tena immeuble intelligent.